ça peuple congolais constitution la yé pour te permettre nier à la l'aise de comprendre le gars de non Malobaka, c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et Bosso Ezapati. Ndanga et Bosso Ezaïe. Avant le peuple Tama, tu vois que Daroluka, il y a un Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. Moutou, les alaki mabé. Mais doit être bandit en public ou takala. Bakabiliste Niyibi. Le lot Kinshasa ne kokumbali erreur de parcours. Le lot bateau bakambaka mboka. Ba préféra kaba pour ma compagnie rien. Pour pas ça ba que ba chamona kingakati. Bomba face à Nabato ba kosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant bachako na isika wana 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini? Merci la confiance. Bopé Sarah, la première chaîne numérique et professionnelle, Masola Congo Télévision, amis téléspectateurs, Naïf Sarabino était descendre sur le terrain. Et Ali Bongo travaille dans de chaque jour. Tous Ali Bongo dans la commune, il y a Ngaliema, particulièrement dans le quartier Lalou, et Sikawapi, Boyebi, érosion, Oyo, et Ali Nasimanangai, ils ont dérangé les téléspectateurs. Tout petit awa pour palper. Du doigt, mais ça les Sénégalais qui banda depuis longtemps. Pourquoi mais ça les a évolué? Tout à l'heure les bossos, Banzin et Zaliwana, mais population ont continué à souffrir amis de les spectateurs. Alors Moïse Mbouya Sali descente forcée na caucus. Il y a des députés provinciaux, il y a ville provinciale à Kinshasa, il y a un cercle de réflexion où les Ali Bongo délégation conduite par l'honorable Guilain Mayamba, ou les Ali Bongo Moko ya balobeli ya bana commune ya Ngalema Akiti vraiment caucus ya balobeli ebele il y a ville provinciale à Kinshasa, il y a un cercle de réflexion. Tokozwa maloba pe ya mwana ya Congo Eden Lumu ya zali élu ya Makala mbote na yo mwana ya Congo Eden Lumu mbote tomoni yo awa na commune ya Ngalema bien que zali fief na wote mais oui pour accompagner moko abino honorable Guilain par rapport à l'érosion et sali descente sans temps palper du doigt au moni nini et puis sali comment par rapport à ça. En tout cas non qui sommes caméra d'option moi non qui vraiment sommes comme on a banda kwa minene ndenge zidi na cité oyo ya Ngalema à cause attend plus de 200 maisons vraiment plus de 200 maisons et zinda na libulu oyo en tout cas descente na biso eza loka to ko luka déjà solution. Très bien. Donc solution déjà libulu oyo et komonana parce que descente na biso kendeka inapexité. Très bien. Alors la population azota la biso ville province à Kinshasa ba bino ba député bo fandara na peka musala mais tout le monde bino cercle vraiment bokiti ensemble na initiative ya moko abino honorable Guilain. En tout cas so ba lobi biso ba provinciaux to vanda ka na assemblée to sala musala te bon toza wapi toza na assemblée te bo moni ba kiti te bo moni biso na libulu. Très bien. Ya kitambo bo moni biso na terrain biso za ba député à terrain to sala so boke na ba commune na biso ba o bazana ba commune ya moko na moko ba province ba moni nde to sala ba descente o peza mba liboso te to kendaka lemba to uti ndeti kotala point o eza kota cimetière ya kitambo to e ko chuter lisusu na kaluka to ko sisa ate to zo continuer. Très bien. Donc na cadre ya vacances parlementaires biso ba député to vanda na ndaku te to vanda na ndaku te to vanda na ba restaurant te nde bokanisa to zape na poto te to zape na kati assemblée te mais to za na terrain o ba député o baza na vacances zo les gars ba na poto tala toza plus de 25 députés o toza déjà na terrain. Donc cela veut dire que misala vomezo sama po bino moko bomoni. Très bien. Merci beaucoup maman. Papa. Omoni awa ba député ba ekotala bino ba député à Kinshasa par rapport à l'érosion et déranger bino pendant mbula pebele. Malobano ezali na komona ba député na bino ba yao. Na sepeli susu na maloba bopesi ngai. Nde toza boye biso to fandi koto. Mabulu ezo déranger biso makasi vraiment toza la place à robimela te, place à rekotela te. Totali na ngambo ya présidence. Nangambu na biso moye zate surtout biso nde toza bo felina vraiment nde toza bo bapara batingile biso mapango ngo lisusu yango ezokende ndeko nini akozwanga na charge nde na zaboye na bana nanga ke fandisanga na lipangu na ye ndeko azalaka te bapara bazate biso tokoma botana mapango ndenge ke biso
tozala souffrance makasi papa botala biso likambo oyo bokosunga biso mpona libulu boya papa ba député tovotaka bino bolobaka bokosunga biso botala tokokende wapi bokosunga biso na libulu oyo boya kosunga biso boya kosalela biso mosala po tozala nzela mosusu tokoleka te kaka nzela moko oyo toza wana tosouffrance boya kosunga biso nazala mingi ya koloba te merci. Maman Nobertine Matanda, bonjour. Bonjour papa. Tozo tambola awa, tozo espiéder initiative pour le cercle de réflexion résuit. Touti ngale mabiso na kitambo. Quel est malobana yo par rapport à descente autre sali vraiment population zo souffrir surtout dans les réseaux touti au monde. Heureusement touti au monde to moni que population zo souffrir makasi. Yango cercle nanzela ya honorable Guilain azwaki likanisi wana ko bengisa biso. Yango toye ko mona to moni que essayer de soutenir la population. Il y a des cas de viol, il y a des assassinats, il y a des côtés parce que nous sommes là, il y a malunga pour que escorter la bango. Et puis, érosion a ébomi si va te belé, banda pour accueillir la population, par exemple, force était, il y a quoi arrêter en haut. Parce que c'est suivi na tata mokonzi. Oyo azali ko gara ya mboka na biso ke à part makambo à l'est ba yebi ka so préoccupé na makambo à l'est mais ata ila ba on peut makambo oyo parce que ça fait population na ya delvo azana danger makasi. OK. Yango biso to ye poto ta la évolution ba travaux au nyonso so tata mokonzi a lancé kina au gouverneur a lancé. Oui. Total pourquoi ils a bloqué. Très bien. Suivi exalité dit à quoi pour que bisoto mekarotia coup de pouce et ça libre. Mais na batebele ba pour na ressources ça batebele bazolo ba kebino ba député provinciaux na vacances parlementaires pour que na bino mikili ya poto pour que na rota la base na bino te ba fief na bino électoral pour tikara ba base message no rolo parce que tozalaki na d'abord semaine passée na Lemba et puis le lobby bisoto kité siko na Lukunga. Yo moko za témoin balobi ke toza mikili ya poto mais biso yo tozo toka na kati ya ba ravin koto yo par souci kaka ya ko porter un plus la population na biso o ba votaki biso parce que ceux qui biso to koti likambo o te ba quartier mobimba ekoli moi biso to ke ba vacances te mais vacances na biso tozo travailler toza na terrain matin midi soir pour la ko défendre cause ya population na biso pe to kolemba te. Merci beaucoup. Député ya Kinshasa to kiti na la quartier Lubudi pour total la travaux parce que tu as eu des formations batu musu ba komo pesa bango mbongo musu ba pesa bango mbongo te. Très bien. Net pesa to komia si ba mbongo. OK. Si ba mbongo pesa bango mbongo mais batu musu ba mbongo te. Pourquoi ils ont pas vendu, ils ont pris l'argent à l'état pour balongwa. OK. Expropriation bandi mais batu musu ba exproprié te. OK. Yango cercle ya réflexion ba député professeur qui ça to kiti na quartier pour to tia pression ba dossier za bloqué wapi ba pesa batu ba mbongo batu balongwa auto misale banda proprement dit misala venait banda za la souffle nete etambla pas de tortité yango descente ba député ya cercle ya réflexion ya après 4 okiti lelo na quartier la biso kota ya misala. Alors message na ba électeur na union so na bato ba député provinciaux basala ke logo te surtout à Kinshasa bazana poche ya ndeko Daniel Bumba alors biso na bino yo na kata barabin kotoka. Bon, ndeko Daniel Bumba toto pese budget kalaté. Très bien. Batu fo baeba. Azaka na 4 mois. Très bien. Banda bandi misala. To pese budget kala mingi te. Biso to contrôler misala. Ne to kiti bo to memele pese au rapport. Très bien. Il aura les rapports ya ba député ya cercle ya réflexion pour to budget to kitaki telle place. To kuti ba travaux ezabo mais batu azo senga babima la population a besoin d'être expropriée. Le dossier est bloqué où ba décanter situation batu ba kende bazo kanga ba mai biloko mike bazo sala. Pourquoi tout ça? Ou le pesa batu mbongo balongwa ba travaux banda comme il se doit. Qu'est-ce qui bloque? Batakisha ça baza la calme ba député na bino ko votaki bango na terrain. Ba député baza bata terrain. Biso za bata bureau te. To tambola Kinshasa mobimba to kolandela misala nyonso pour que Kinshasa na biso ebonga. Et puis Kinshasa il faut ebonga. Pour ingénieur, je dois comprendre. C'est pas
Solution yango ezobaka soki botiki boye matiti na laluti likolo wana eza scandale ezala vraiment scandale moko boyimagine donc la route eza pasi pas possible. D'abord, à partir de la police qui se trouve au niveau de... Si la route est pour quitter là-bas jusqu'à aucun poste de police. Aucun poste de police. S'il y a un problème ici, même maintenant, c'est tout un problème. Il n'y a pas d'effectif. Il n'y a pas ceci. Il faut nous donner de l'argent pour le transport. Maintenant, nous sommes en situation de... Ça, c'est un problème. On a ramassé, il faudrait qu'on mette, soit dans les quartiers Bangou ici, ou bien les quartiers un sous-commissariat de la police. C'est pour ces policiers que voir s'il y a un problème, s'ils sont des si les chefs d'agents de l'État. Je suis officier de la direction de l'immigration. Donc, toi, je vous parle. Parce que quand ils font ce travail, ils ne font pas de remarques. Comment quelqu'un fait travailler, on dit non, ici, vous devez mettre ça. Ça va être communautaire. Et puis, ils amènent des policiers pour intimider les gens. Quand on les fait des remarques, les policiers intimident les gens. Maintenant, c'est qui est arrivé ici. Ils ont créé pour faire les bétons, ils ont laissé ça comme ça. Malheureusement, la paix. Topesa peuple congolais constitution la yé pour vous permettre nier à la l'aise de comprendre les c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et Bosso Ezafati. Ndanga et Bosso Ezaïe. Avant le peuple est à Matouwa qui est dans Roluka. Il y a un Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. ezalaki mabe kazambe doit être bandi en biblique utakala bakabiliste yibi lelo Kinshasa nekobumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po bazwa bavio batiamo na kinga kati bomba face na bato bakosunga ye po a réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir ye. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini.